toloba awa nde sika oyo donc mai oyo yango ndezo servir bato koto tozonyo kwa mafua ko bendaka babiloko boye donc tozokokati même si ba mama bazemi basana bazemi na bango minene minene ba ko bendaka so babiloko boye donc ça bien te mak yango ben ne ba zonga pale bongo distraction ezate on tozomona pe bana miki ebele awa na Congo central précisément na Songololo ba boti parce distraction ezate siko awa na tozomona bongo ba gens bazo sala mais c'est moi tozomona likolo kuna ba moto zoleka ezanzela po bimapeka na première na route numéro ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te central Bikin kozeleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo misala emonani minga kolobeza te touti mosika esalsal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza. Bonjour, bonsoir, très chers internautes, mesdames et messieurs, en tout cas un grand merci à vous. Et donc la possibilité de mbote sika bojoa mikaka ndengenza la kaba to balana mingi chaîne YouTube ya biso podcast TV, en tout cas un grand merci à vous et quant à moi donc votre humble serviteur, votre humble présentateur c'est Dawat le lion de la presse congolaise kaka ndengenza la ka et molobel na bino en tout cas na remercier pe na cameraman na ngai donc José Mbungu kaka ni bengaka liso nzambe kaka ndengenza la ka. Et voilà, très chers internautes, il y a Bisso Podcast TV, en tout cas un grand merci au trio, donc le trio d'affaires, Ronnie Malunama, Yannick Malunama, merci que Chuking Malunama, en tout cas un grand merci à vous car on Zalaka. Voilà, très chers internautes, tous sommes sur le Congo central, précisément na Songololo, donc la Songolo territoire, il y a Songololo car on Zalaka. Bomoli bongo to beti lufu, to bimisko parce que lufu eza car na kati ya Songololo. Lufu eza na kati ya Songololo, Songolo eza munene na kosakana te. Songolo eza pena munene po soza na Songololo okende ti Matadi c'est 2 heures du temps. Donc de Songololo à Matadi c'est 2 heures du temps. Donc voilà, ici derrière moi on a route numéro 1, le mot pena ville province ya Kinshasa et que ti Mwanda. C'est la route numéro 1 ya ngoyo. Eza nzela mususu te olongwe kin okota Congo central tina basuka yangoyo kaka nde makadami yangoyo route numéro 1 donc voilà et nazo kota siko na kati parce que Songololo ye ne bandeli aza mukie me avimane na kati nde bomoni lufu kuna eza munene makasi donc ba onze belé na lufu bouti omona bongo concerne nga shada uti kosala kaka ndenge zalaka moi sinzambe donc voilà siko biso tokuya na lufu et pardon to esko na Songololo parce que Songolo me dit yem ta simbi ba lufu asimbi na ba villa mike kaka ndenge zalaka voilà na zapena mutazo ki debiso to kota la kati et donc derrière caméra to zabongo na avenue des conteneurs to koma to sola siko parce que to kotis comme belo na natisa siko Songololo donc voilà bon comprendre nazali l'axe pena que non naza vraiment na Congo central bozomona dans la Congo central parce que il y a biso podcast TV Congo voyage comment on ka ba sima kaka c'est du Congo central ko ba goûter to beta ngoka ndenge en tout cas un grand merci ba internet na biso bo s'abonner massivement kota les messieurs baneliti na suka izapena kitoko makasi voilà naza pena ndeko langa na solande ko langa awa mbote frère mbote comment on Samuel papa Samuel ozapena notif pena ya Songololo bien ngapena zapena ancêtre na Songololo donc botami awa ko li pena awa ti ko bota mande na bota ma awa ti me ko kola ni to koleli awa ko li awa okoyeba komo ya gouverneur ya Congo central
gouverneur à Congo central donc pour on a pour naebi on a naebi bon on a naebi car gouverneur Gibandu on a naebi yepe mutaloba ke a ortisa au courant kasi ye wana gouverneur ye mta remplacer atuba tout monde donc ye wana voilà bien bon on a pena on a naebi so musute car ye mutu naeba pour aller caper koto ortisa courant mai ba mais to c'est la raye kaka to c'est la ka musapine car ita lo bo na songolo awa po biso to mona pe bikamo sina epe to sepela makasi po biso apena maezate kuezate molili donc ma be kaka to ko karaté yon to c'est la raye kaka ça lo bo na kilomètre 5 heures to sepela makasi pena po to ko fana banzala wa molili to tale su molili mai ya pasi to nyoka mana ko benda ba mai na mabulu bo esa bien te on mama boti sika boye ake be na so mai na mabulu bo esa bien te donc faut ba lo reste ba pompe ba tiela biso courant ba tiela biso to sepela makasi. OK. Donc voilà, merci beaucoup. Toko Tasko Nakati, tout le monde a fait habitant, topé habitante. Il y a Songololo, en tout cas, un grand merci. Na ba internet na biso bo s'abonner massivement parce que ah on est si que ça puis besoin ka ba information vrai. Songololo eza ville moko munene. Parce que Songololo et l'équipe na munene l'équipe na ba Mbanzangungu wana. Alors Mbanzangungu tout le monde a Mbanzangungu courant ezali, ma ezali. Donc nyons tout normal. Mais il y a qu'au moins pas si peu mawa surtout territoire où est frontière et Kaboli Bongo Congo na Angola au tobenga bongo lufu courant exact basé la ba groupe électrogène et puis maïba ONG en tout cas et je suis vraiment en tout cas Gimbatu notre gouverneur il y a Congo central et en tout cas côté la pénal comme oyo na population na yo base la vraiment calme comme ça la pénal bien makaska ndenge zalaka tout ça toujours na avenir et il y a des conteneurs kaka ndenge ezalaka voilà siko awa bo vivra ndenge nini koto sécurité ba tracasserie et kuluna ezaka ndenge nini. Bon, biso awa ce que tu vivras donc na vie moko boisa ke ce qui ka 19h 20h bien si bino tout beaucoup na banda. Bon, biso awa pena sécurité ça pena te po ndeti na ba molili boye donc ba tumiso ba étranger ba ko biso na mboka bo moyo to ba ezate. Donc sécurité ça pena te on to sambela ka nzambe papa gouverneur Gibandu donc atsa biso loboko atsa biso courant mai en plus sécurité ça na mboka na biso bon donc sécurité pena ça te pena ko ko to comme ko ba 19h ba 20h donc bongo ça bien te pena on to 5 pa na ai ba ko aider biso mboka na biso o développer makasi ndenge ba mboka mso eza po san biso bo pena to moni su mutu musuti o to ko tsawa aider biso na mboka na biso o azate yongo loko donc makama lo ba pena ibele salaki na ote pena donc ka wana ka mais yesko mutu ko ba atsa biso loboko kurekota maekota sécurité ça na mboka na biso oyo to komola atoba air mo boisa ke ba minga so ala ba 21h ba 22h to sibla makasi biso de la ka 19h 20h ce ko bongo ça bien en plus sécurité kota na mboka na biso o sécurité zati awa donc toloba awa na Songololo vraiment na o toza na venir des conteneurs ce ko quartier nini o ba benga on quartier nini o quartier Mamboma o toloba la police vraiment ils a vraiment la police pena pour nous ça pena la police ya kana temps mo boye ki exemple mbebe salami wa la police ko ya me ko ya pe retard wana mbeba de salami mais la police ya kana retard. En tout cas, nous demandons notre gouverneur, il y a province, il y a Congo central, Guy Badou, en tout cas, Papa Nanga, son excellence, et ils ont vraiment solution pour la population. Il y a Songololo, en tout cas, territoire Mogo Mounene, et Kaka Nengezalaka. Donc voilà, et toujours comme Astiko, tout le monde ba osaka na kuna wana eza terrain to ba beza na kombo benga terrain wana te terrain o sokone sa beza na kombo te mais saka terrain mo ba quartier terrain eza na kombo sokone sa na likolo boy wala comme no terrain kimbangi se mais o eza no ka donc terrain mo buka ya bana ki ba sakanela kaka c'est tout. OK, merci beaucoup. Ndenge bala ba osaka na boy donc surtout comme kaka 19h donc à partir à 18h déjà beaucoup ti ba parler. Donc 19h à partir à 18h déjà c'est tout déjà donc ba sili bango tout ba ko tu banda kuna bango mais grand terrain do munene ko ça que s'appelle le Kolobo mais on a pe donc ba 4 na bango ba 17h ba 16h bango tout ba panzani déjà to ba ana Songololo ndeti na ba comment na ba Kulungongo pardon na ba Lukala tout mona bango ba silu équipe mo ezaka na silu malgré kufa nango mais pesa pe makambo pe ana mboka na biso Congo na Songololo boza te na club moko te o pesa pe makambo te biso quoi tout ça na club na biso pe ça rapide makambo c'est club nini comme non sélection
sélection on a sélection bukanika baya ka ya quartier to ebeta pena ligue ebeta pena ba ligue des champions on a pensé équipe na biso pena songolo kilomètre 5 ya terrain na biso na pena comme on sélection ebeta équipe par équipe. OK, merci beaucoup donc ne ba uti koloba et en tout cas ba ça pena équipe non non wana pena et puis ça pema kam na songololo mais bazolela kaka ne pas si songololo courant ezate maïpe ezate. Alors bana mikie distraction mo za ndeni tant outil classe aye asali devoir na ye et après abandi kotala ba dessin animé surtout ba petits enfants topé ko beta pe ba Nintendo ba PlayStation to bengara mais awa na songololo tozomona banda ku ya bien mais courant ezate maïpe ezate. Voilà terrain ngo lobi yango yo sika bo sanga na rappel bon au terrain au sur ça donc pour na ndekara hein bana mikeka ba ko jouer ba na bongo awa mais quand on a le grand terrain ce que ça munene ba équipe par équipe beta ba match ça le colo mais au ça donc pour na bana mikeka ba distraction au lexa air pour à part terrain au lo comme ça to ba lexa air ba monsieur ça la ba TV ko lexa air pour bana mikeka mais c'est tout ce que ça bana mikeka ko beta ba bana bongo awa na terrain ba buke donc place monsieur ça ba ko sala ba distraction à part terrain munene ça on a mais terrain de équipe par équipe beta makunda utaka mboka par mboka c'est tout donc mais si ba mboka nini à part louf oza la kati na songolo ba mboka ni eza na songolo la na songolo awa ti ba mboka soki eza beta ba match na songolo donc ndeti oh beta match de ba mboka kaka ba village eza na songolo ba village to ko ndeti ma to ko ndeti kisonga mawete Malanga Lombe na gare na songololo. OK, merci beaucoup donc tolo bapé donc na songololo ba ville les appena tellement ébélé mais il y a pas si peu moins ezaka non courant ezate maïpe ezate. Voilà. T'as la caméra message clé ni européen na gouverneur ya Congo central asala nini pona bino. Bon biso pona gouverneur qui bon donc tout ça na posa pena tia biso pena mai courant en plus pas bon ça ba terrain na biso to betela ba matela ka biso to ça surtout mi classe ba distraction ko ça les arts tout ça na posa courant na nous mai ba mère na biso ba nyoka mona mère na zema munene make na ba mai mo beza misika ko me ba bidon na mitu donc to c'est vrai to na posa tia biso ba mai et ba pompe na ba courant to c'est ma casa plus biso ça la biso mo do mo beza ke et ko c'est pele ça biso tek ba jeune ya quartier. Mais besoin d'un hôpital, besoin d'un école et puis voilà. Bon hôpital et ça dans une école peut ça dans une mais il y a bien peine ça pénalité. Tout ça ba qui ça va vendre mon bana classe ba ko transfert ba vendre na ba briki donc ça bien té. Et on te cible soit c'est biso ba ban to vendre to cible ma casse. OK. Merci beaucoup frère Yoto Zana Yoto sur la peine maman mbote maman. Maman papa bonjour. Bonjour comment on est maman? Maman Nathalie. OK, merci beaucoup maman Nathalie ko baksani na onde ka utikolo ba songololo awa kureza te ma ezate ba hôpital bien té ba école ya bien té. A kosi to za solo. Ya solo penza zoloba. Ba enseignant pe bazo souffrir par rapport à la situation de la vie. Société to sepela penza bien té na ndenge nyonso mokili ezotambola. To lingi fatibe to mais société azo sepela te. To po kolia ezam nanu ya moins. Nyonso eza incomparable. Nyonso yango tozolunga crise kaka eza na Congo central. Yango to lingi ndenge fati ndenge fati azo leka na deuxième mandat na nous espérons que asala bien yango kana zala kindeti makamfona loba. OK, merci beaucoup maman ba difficulté au pedo mona ya mai awa ndako na place toka mai za musika penza makasi ata ba forage boko tiela biso mwa biloko kaka oya bien ceux qui courent eza awa ndenge biso tala batu bakimpesi ndenge bafanda ka baza penza à l'aise. Bien. OK. Merci beaucoup donc en tout cas habitants tia Kimpese baza vraiment à l'aise ba vanda bien ndenge maman utikolo ba merci beaucoup maman qui lamba la kaka maman lelo la mani je suis sur maman lelo la mani ndeti bona lamba ka tomate pa mona likayabu souffrance leki na Congo yango kana na ke lamba tomate okoko talufa obuki ba biloko belo elango lambi pe osepe bana ba sepeli lufu vi cher talaka na situation o tozo tambola pasi ndeti bo dollar eza soki na combien de mille to yebi kutu te. Ndeti ngana za enseignante mais na souffrir boye. Po naza nanu NI. Ah bon. Matriki na bimité. OK, merci beaucoup à tous toujours na songololo donc voilà et les kabozo na bongo et na reso la pena
na chef eza bongo maniema pourrait donc tamo ya muke ka tout seul parce que asa boulone ka ndenge ezala mbote papa comment on Jansi. Papa Jansi, vous appelez habitant ya Songololo. Oui, naza habitant à Songololo. OK, merci beaucoup. Tous on a côté transport on a. Au bout là on est à Songololo. Bon, on a Songololo to bunda na biso na malembe mais eloko ka sala biso pasi ba tracasserie l'état azolande la biso makasi. Azomona musala ngo neti tozwa ebele menzoka neti obula na biso kana pasi tozo regretter kaka tracasserie eleki makasi. Mais sur l'état sur l'année, c'est parce que vous en avez traité, parce que vous en avez permis de conduire, et puis les documents car on a taxe, il y a l'état, et puis voilà. Oui, c'est normal, mais mingi eloko esala biso passe. Bazoya na parking, ba okanga biso, mais ba laxi biso place te ke botel misaka ba moto awa, mais ba oyaka ka divakation ba okanga biso, ba bengana biso, ba lukela biso ba place auto hotel misaba moto poto za la kimia. Yango wana ka eloko to sengi na l'état. Merci beaucoup à Kolukela Bango, place Pena, on appelle la Kimia Kaka, Nangezalaka, et à tous les documents normal. Mais Bazo Kango a place télé. Bazo Kango a place na télé, pour nini, tracasserie, Baolande la Bisoka, tracasserie, Balia Bisoka, Mambonga, Mike, Bango, comme Mona, commerce, na Bango, Kanga Biso, Vina Bango, Moni, Angwana, mais Ezamingi bien tête au Sepelate. Pour Biso Petoza, responsable. Tobuna na muke na musala o potoko ko vive to ko fute la bandaku basi na bana bazwa moi eloko kolia kana musala o ya moto mais l'état congolais tozo regretter makasi ba diminuer makasi ndenga ko landela biso mingi pona peto pe mama muke. OK. Merci beaucoup en tout cas très cher internet il y a chaîne YouTube internationale il y a Biso Podcast TV pour s'abonner massivement à la chaîne Oyo et ici c'est la chaîne de référence Kania le Barabino et en tout cas ko zapena bien makasi to tambola siko to moni kuna sama kuna to moni wana forage non te wana sa le boulot mai neka donc j'espère nena yebisa binoka biso te fana ba donc na ba mabulu ka mai ko benda ko nyoka ma mukongo pasi mais ato ko sebeso bote biso pompe to mai ko minga mbala ma ko fongoli mai bime ba mabulu ka mai so bito ko koma pe bo mo mabulu nga mai ndekeza ndio to nyoka maka. Merci beaucoup donc to so koma wana to koma sko to mona ndenge bandeko batoka bazo toka mai mais to yebi Congo central ba belge ne ba tonga vraiment na Congo central. Parce que les Belges installent les Minele, les Allemands, les Portugais, les Belges installent dans la province de Congo central. À l'époque, on a bien Bas Congo. Mais actuellement, comme Congo central. Les Minele installent mais comme on a Songololo, ils ont un territoire comme Nene. Et qu'on a la boété. Bandako kitoko, bandako ya propre. Mais difficulté à maï et puis courant exaté télévision ou t'as dessin animé moi na bosana kotu bosana ba info bosana il faut battre ba groupe électrogène consomme ça c'est bien bon oui et consomme groupe électrogène mais sikoyo ezaki non sombara carburant ce groupe ne kotara mazout sombara mazout ce que kotara essence sombara essence et ça passe. Et ça vraiment passé. En tout cas, toujours c'est vraiment notre gouverneur, il y a Congo central, son excellence Gimbadou. En tout cas, Kolanda Pena Likam Oyo Gozapena bien makasi. Laisse moni maman la biso autoka mai ne awa. Azotoka mai. Donc en tout cas, kilo ya kosakanate. Mai ya ngoyo. Donc voilà. Donc tout le ba awande sika oyo. Donc mai oyo yango ndezo servi ba tukoto. Tozonyo kwa mafort ko benda ba biloko boye. Donc tozo kokati même si ba mama bazemi basana bazemi bango minela ba ko benda so ba biloko boye. Donc ça bien ti mak. Yango pande to senga pa gouverneur ki ba donc aluka biso ka solution ndenge to tokela ba mai po boye pena to kokate. En plus pe risque le sous ça a on a li boulot. Siko mai yango botoka ngo ndenge nini? Ils na se botoka ngo bosala effort ni bosala pour que elongwa na kati ekota na ba bidon. Bon mai oyo ndenge za boye eloko oyo ko bomoni oyo ngo to bendela mai sur eloko oyo peut tourner 725 litres pamba kaka donc faut beta pena ta 20 ata 7 tours nzete yango ezape kilo makasi donc kilo makasi donc so lié bientôt ko tombola ngote o dinisa ngo boso matongo ko tala bien ko fait loko o siko donc emi misaka mai o matisi o tombol donc faut beta ta 7 tours ata 8 tours bon si mabilono ko to ko tourner so beta 8 tours te 7 tours ti bilono peut tourner te sanon ka bon. Merci beaucoup internet na biso voilà comme plaisir nameka ngona nameka yango ndeko samolo simbela biso micro voilà nameka nameka ngona nu bandeko kotoka mai voilà nazo essayer nanu namona ndenge bandeko batoka ka mai
passe au bandeko bazomona awa na Congo central, précisément na territoire ya Songololo. Donc voilà, bidon qui tient assez. Ils ont pensé que tu vertige. Et là. Et ton été. Bah moi ça la technique bato qui la rango. Donc voilà. Waouh, na mekan skona mai. Kilo ya osakana te. Makasi. Kilo ya osakana te. Makasi. Donc voilà. En tout cas, son excellence, monsieur le gouverneur ya Congo central, en tout cas kolanda bandeko. Parce que bo pesanga cantine te la bino mai. Allez, bouta ngo sko boy no? Ba la ngo sko boy. Bien. Ndeko je suis là ngo. Donc bon comprendre tous en cas de découverte. Mai passe que ce nyo comme Wow. Donc tout là avant cantine o etonda, faut que ça ata 5 tours. 5 ité. Donc on sala ta 4 moko boye ça ke koto et koto mais 25 litres ko sala ta 8 7. Ezaka kawana. Voilà. Siko nani asala siko libu. Eza l'état to ezaka na bokasi ya mutu mokaka na pop fort na. Te libulu osko mutasala ngeza l'état te. Ezaka mokolo lupango oyo msuka tale donc na place ba locataire na ngai bono kela mai. Fona tale libuna kay libulu ma wana ezaka mai ko bono sala na po ba nyuka mala suti na makambo tali mai. Yango mana ke mokolo lupango oyo atali libulu wana bato wana ko mila mai. Donc to ba libulu oyo mai oyo basala ngoni basokolela ngo balambela rango bamela rango pe c'est tout. Ndenge sa bodong basukulila kango balambela kango bamela kango nyonso zaka abona libulu oyo. Est-ce que eza traitant batango bakisi te pona traitant? Te bakisi basaka na bango. J'espère basaka na bango bakisi oyo saka eko traiter donc pona mondeti ba no donc ndeti ba microbe oyo sana kasi ba mai basaka bakisi oyo saka oyo eko traiter mai oyo basaka déjà oyo bamela déjà. OK. Merci beaucoup tozo kota sikoyo tokota tomoni courant ezate. Mais tomoni moulin o to benga bo machine à fufu. Tomoni moulin zawana. Toko mana to ba soki machine à fufu ngo esalaka ndenge nini. Esalaka ndenge nini? Toko mana no wana. Sikoyo awa tozana balabala nini? Bon, donc esalaka donc ndeti balabala ka des containers. Nzela wana esalaka wana otubimela ki wana. Eza mibale moko ekenda tout place ya hôpital ya l'état na oyo ekota boye ti awa mbala moko. OK. Merci beaucoup. Tomoni moulin eza awa. Mais tu comprends tu le moulin là ici il y a pas de courant. Parce qu'on a mis plus de courant ezalaki ekenda. Mais il y a pas de courant. Courant etikala ko zalate. Oui. Voilà, donc tu on a propriétaire ya machine. Parce que courant ezate mais tout le monde qui no azonika to ba anika rango ndenge nini batu bazara servi ndenge nini maman pusana sola mbote mama mbote papa tala caméra comment nani Ogi maman Ogi awa na Songololo courant ezate surtout na venir des conteneurs mais tout le monde stratégie nous zoaka ya kotia moulin au topé na lingala machine à fufu essence 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 puis après combien de litres moko so esili to sombi est-ce que litre moi ko konika pe combien de sacs à fufu moko kake bon litre moko ni esa bongo bon ekonika no ba sac moko ya fufu na ndambo bo ka litre moko donc to ba bilo kongo za ono pe na consommation te consommation et donc ne esa besoin na consommation ça ka to perdre ka ba mbongo jeté ne esa bokana litre mo soko tala soko litre moko essence minute eza na 4500 3500 siko donc oni kano sac moko ya fufu ça ka ba pesa ba 2000 o perdre essence no nyonso sac moko fuko bimisa litre moko oni ka sac moko ya fufu na ndambo essence nyonso esili et sengo ba kasali su mososo nyonso na ba dépense. Est-ce que carburant boso mango musika bon carburant ne ça boy donc carburant to so mango musika na prince faut bima na prince bongo so ma carburant so bina prince te ozo no pe angote mais to ba awa ba mula o za combien nezi na quartier oyo bon ba machine oyo fufu donc faut ba donc ça quand c'est deux machines oyo na obozo ka ozo lela na sili c'est ba client ba yaka na bango pe ba ba tellement belé ba client ba yaka na bango mais ya ko compter mais bayaka na bango mais ya ko compter. OK. Merci beaucoup maman likanisi ezoko ndenge nini ya ko sala eloko oyo pona pema
kopema neti na nini bana kosala bilanga to bana kotanga mapa na nga ale nayebisi mobali na tosomba machine kosomba machine rendement nango ça va. Ok, merci beaucoup. T'as la caméra lancez un message na gouverneur ya Congo central qui batu pour ayeba nini ko kosala na province na bino surtout mingi na territoire ya Songololo. Courant atie soka courant ba pompe poto nyo kwa malamboko atia ka courant na ba mai poto mela mai ya mabulu mai mabulu na ba difficulté za la rater na libumu to ne bomu na onde libumu eswaka ko suba emsu makila emorai siko bana ndesi ba bébé na ngabe na moi bébé na ngabo ye amela mai ya nini na sombela ka mulangi amela ya mulangi mais ko sokola ka mai wana mai libulu. Ok, merci beaucoup. En tout cas, tu sais vraiment son excellence, monsieur le gouverneur, il y a Congo central. En tout cas, il vraiment que solution, il y a population et vous avez qui tout comme makasi. Ok, le quoi a courant ils allaient rater, mais ils allaient rater. Et net n'a pas pourquoi pas distraction à bino zarani. TV mais tu tiens qu'un groupe. Tu penses groupe aller. Tu tiens donc yo gouverneur, ça la paye effort bon samboko, il y a Songololo. C'est quoi tout ce monde là ils ont panneau ils ont pour la lumière tout pour ils ont la batterie puis la convertisseur pour la télé puis tout là te oh pour na muinda ka pour na muinda oh ko sombo ils ont cher makasi mais usumbi kaka pour que ndako na bino ils ont la éclairer ils ont la noirté bongo ok lancer pena message pena ya clé message clé ya ko finga te ya ko pesa conseil te pe ko sengeloko et pas ya papa te pe pas ya mokonza mboka asala nini vraiment na Songololo surtout na quartier na bino bozali eloka na senga pinda asala fort atira biso courant na ba pompe yango pe na senga pinda fungola motema abongisa avenue il y a des conteneurs. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, c'est l'excellence. Donc, population basengi, c'est la bonne pena courant, c'est la bonne pena mai. Et que ça la kitoko makasi. Tout ce monde a bana bazaba mike. Bagoko sokola ba mai wana en tout cas que ça la pena bien pena pour na service jeune et ça pena kitoko makasi. C'est traité comme la mai li bulu, ko sokola mai li bulu, ko la mela yango et bazo sokola pe bilamba. Et donc, ta bazo toka yango, il y a des gens au bazo loba. Alors, mutumso akozala na TBC otobenga bongo tuberculose etant azolo babongo chaleur wana ezokita na libulu wana bazuma iba meli yango en tout cas eko sunga vraiment te karandenge zalaka. Merci beaucoup. Juste après. OK voilà et karandenge bande ko tukoloba la Songololo vraiment ba école eza vraiment il y a bien pena mingi te na Songololo et ba hôpitaux kutia koloba te. Alors toujours comme siko wapi l'état azoki bongo décision ya ko sala bongo hôpital ya munene to loba na Songololo parce que à part na hôpital oyo na Songololo hôpital nini ezaki non so bo beli pena neste mona na ba kisantu toza ba Saint-Luc et puis na ba Mbanzangu toza pena ba hôpital ya minene et na ba Mwanda ba boma ba hôpital ya minene ezali na Songololo pena hôpital pena ya munene za hôpital nini oyo yebana. Bon, ce qu'on a sur le tout ça na tout ça na hôpital mais tout ça na hôpital mais ba hôpital on peut ça hôpital mo ça que n'est-ce pas hôpital union tout ça na hôpital doyen ça awa hôpital ndongala hôpital mais hôpital pena yo kana pena makasi pena tout ça ka hôpital ya Kimpese kaka na territoire Songololo la carte hôpital munene ça kuna. Donc teloba awa soki teloba bateau pe bino pe odepana mingi pe na ba nini na ni comment na Kimpese pe kuna. Bon biso pe soki exemple to na kamera bo ça na hôpital biso miki awa so ba lobi kaone se ba ngote ko senga ba na Kimpese yong mona ba na ba na Kimpese kuna po kaone se awa te eza Kimpese. Donc teloba pe Kimpese pe ça la pe ba intervenir pe pour na territoire ya Songololo. Kimpese vende ba bon ba ça na bon pe intervention. Basa na bon intervention o ça que intervention ndetse o ça que ba hôpital biso e kokate mais Kimpese ko kakango. Ok, merci beaucoup. Ndé tout le monde a bongo ndetse na to par exemple na Mbanzangu bazana grotte et grotte pe sa bongo ngungu malili et puis na grotte ba poso ba aveugle. To kiena ki santu za na gare et puis to za na jardin botanique et puis hôpital amunene Saint-Luc. Siko awa na Songololo. Place nous qui non site touristique, nous avons beta tour ba samedi dimanche ba week-end quoi. Ah on a Songololo les até.
bon pena pona biso neti ba jeune boye pena place mo bezaka e biso be tata ba parcours na biso mo boye eteke ba jeune sepelisa biso pena awa ezate donc awa ezaka kaka oteka propre na partir à 17h 18h ko tambola ka parking mobimba yo na yo o mato kita donc solution ezate ko tambola mobimba place yo kine ezate donc ko tambola na route numéro 1 OK parking ozongi yango wana o matika ko vane muke ka parking moko zo kene zo mata donc place mso kine ezate kaka prince moko wana kaka ezate. OK merci beaucoup ndeko je suis Mbungu Liso Nzambe ko zolanga ba brique oyo bandako bozomona oyo mingi bandako bozomona awa batonga ngo na ba brique oyo to éviter matière ni basala yango mais gloire à Dieu le quoi tozana ndeko ako expliquer biso comment ba brique oyo e bandaka ndenge nini e koma boye puis batongela ngo ndako. Bon ba brique on ndenge sa boye bana ba beta ko na pratique ba kesi ba mabilo na bozomona wana yango basela ba brique on ba kesi so ti basala on ati e koma boye basali furumba la moko ti ko tsamo to ba tsamo te foko ma rouge de ti wana ko neza wana soki komi rouge ne ti wana eza na sima de ba ko tumba ngo ko tumba wana bon wana ko tunga ndako donc toloba e bandina na zelo ba beta ngo batina ba kesi ba morceau yango e komi boye ba morceau yango alors pour ekoma rouge pour batongela yango ndako to pe sika ko vanda il faut batumba yango nano ko tumba ngo après pe ezwaka ba combien de jours to pe combien de minutes bon ko tumba ngo ndenge sa ndenge batyango boye ko tumba ngo e ko sala ta ba 5 jours ba 5 jours 6 jours boy bon mon ngo comme rouge boy mais moto ka kebele OK merci beaucoup mais siko est-ce que différence c'est ça na brique o batonga banda ko banda kuta ko beta tourna kin ba palo batonga ba brique est-ce que différence c'est ça na brique o bon différence c'est ça awa ya makasi parfois na biso ba brique na biso to sera ko kana mabele boy simple mais bon so ba brique na bango ba sala ko na ba ciment basima ba solution ya ba zielo oyo mais ndenge mo biso mabele ka mbala moko bango na basima ba zielo donc différent makasi za wana. OK merci beaucoup siko soki mvule beti na babala bala bozaka déranger te mai ko tondi bokoki ko bima pete ozela tima ya ko kita toneni bon surtout que soki likambo ande ti boy bozo mona ba koto tab babulu mabulu oyo na so bozo mona ba mbula mute sala donc soki mbula ka makasi beti ka tozala ka donc mabe ko mata parking donc pasi makasi ezala koleto ko batama kolala banzala po alinzele baby moko mata prince ezate ezala prince mpo kota na kasa wenze boy poto makasi donc moya ko le kote ezate kokoya na kokoya OK so vous les beti mabele o ekomaka bon comprendre parce que na songololo même terre o tozomona o yango peza na Angola ezaka mvula soki beti terre na ekomaka lisse comment lisse topeto ba muselulu na lingala donc muselulu vraiment ko seta alors balata bongo ba botte balata ba botte ba gojo et pour que et servi bango ba meka pe ko tambola mais ya pas pe mawa awa na mboka na biso Congo topé na territoire ya Songololo difficulté za makasi possibilité ko somba biloko wana eza vraiment te so vous les beti eza rapena pasi mais ko tolo bana ko ta odame lesti babilanga to mona ba pondo eza ba diveza wana ba leza wana stratégie za neni na bon awa siko pona ko to makambo tale ko tu ya manger na biso kolia na biso eza passe par rapport à quoi donc ndeti ba fufu ko mona nango mais biloko lia pembe ndezala kandi donc ça kandi passe ba fufu ça nango difficile okota na zamba no bona bilanga no bovusi manyo ko no tina mayo sali fufu siko loko lia ndi pembe ndi yango déranger biso makasi to ko lia pembe ndi sto ba poisson ndeti ba makayabu mo ba quiz mais awa ba misune za rapena passe ba vivre ça te bon ba vivre ça nango mais ba mbongo ndezate ba vivre ça nango mais cher pe lisusu ba otokole biloko 3000 ndesika ba tekelo yango ndeti ba kabelo yango donc pasi makasi pena ndito sa boye est-ce que na butu ezala pe bova pena bo moi pena pe ba police ba otambola ba sa pe sécurité na ba environnement na bango tout pe na territoire na bango est-ce que pe ça là bon seconde ça ba sécurité donc ibana ka kozala na ba 2020 ba 2020 ba solo sala ba patrouille tant ba o ba kuna bana ko déranger ba quartier boy ba patrouille bana ko zala nango mais depuis 2001 na tito ko na 2023 ou na 10 mois o donc loko ata soda moko kuta le kaso boy tu pas ka soda mo ndako ne sala liboso boy iba le karani azo ngane chez mais patrouille sala raté donc sala ka biso na biso ko to so molili donc pena ata muta bateme loko monete
koto biso pasi makasi lumière ezate to comme au moins son pile moko boy son pile à 5 ça des pile boy ko edo puis donc lumière mo pe makasi ezate donc toloba bomona pena pasi surtout koto mai ngana betaka c'était surtout koto mai vraiment tomoni koto awa moi zamba to ebité ezalaki nini eloko ezalaka wana to ezalaka bo banda kala bon boy ninga sa boy ezalaka zamba makasi pene ezalaka na matiti mais batia bakoko place wana plus pe libula mai susi sa wana mais liziba pe ezalaka place wana mikauka nango eloko etikala na bakoko etikala na libula mai bato bamelaka mai c'est tout donc toloba ezalaki liziba to liziba ezalaka wana bakoko tomoni awa moyen eza te ya kotonga mpe bandako est-ce que mabele eza kolemba to eza bilanga ya bato awa siku moyen eza te en plus pe eza lopango bato po awa ndenge eza pena basera bambula mai kuna tu bakoko pene bon baka mai tonda ka place na makasi donc ba mai pene ko pena tiba awa pena na sera mbula donc ndenge eza wana donc tina ya kotsaka tu ndako place na eza te po so batie mai wana donc ndako place donc pekta makasi po ti awa mai ko makawa. Ok, merci beaucoup. Donc, tu seras toujours dans l'avenue des conteneurs. Tout ce qui est là, tout côté ce que c'est wapi, bateau ngabongo, hôpital à Mounene, awana Songololo, et donc il y a l'état quoi, des canaux là. C'est juste après. Merci. Donc voilà, tout ça toujours dans des conteneurs, précisément dans le quartier Mamboma, Karaneng Zalaka. Né là-bas, on a toujours Matabon, tout le monde a bon hôpital où l'état Zotonga. En tout cas, habitants, il y a habitants, il y a Songolo, c'est la pena, ma cascaka, Nengezara. Mais ah, difficulté quand il y a le binabino, courant exaté, maïpe exaté. Tout cela, maman Kanengzaka. Mbote maman. Mbote papa. Merci beaucoup. Comment on a tété. Maman Tété, Yabiso Podcast TV et Utikin, Tukiti Awa na Congo central, tout sur la Kanabino Kaka, Nengezalaka. Au compé, ça biso ma difficulté Zapna Awa na Songololo. Awa na Songololo, toza na pasi ya mai, courant, na donc courant, mai, donc pasi kaka. Na kolia na biso pasi. Kolia pasi ndeni mais bino boza pena na frontière eza awa lufu na donc Angola na Congo otobenga bongo lufu eza pene biloko eza moins cher papa biloko moins cher ba mbongo na maboko eza te donc pasi kaka. OK, merci beaucoup. Siko koto sécurité le cas courant eza te boko tanda ko air nini o vivara ndeni ni se babutu ko tambola bozaka na sécurité to insécurité ko tambola 19h pa sécurité pesa la kanango. Ka sereza raté bakala bino te bakanga bino te ka ndenge zaka koto kuluna et puis voilà bakuluna baza raté bakuluna baza papa bakuluna baza bakanga kabango esili dango. OK, merci beaucoup. Donc to compagnie maman biso aza émotionné ala pena sengo makasi ka ndenge zalaka et tozo mata sikoyo to mona bongo hôpital et hôpital oyo bazotonga awa na Songolo l'hôpital à Mounene. En tout cas, ils ont vraiment passé, pe mawa. Kota la bongo, Songolo les a territoire moro Mounene. Mais quand il y a un courant exaté, maïpe exaté. Mais toujours la musique à Fourmi, TV za radio te, de commis sikoyo vers hôpital où l'état zotonga. Samuel. Bon, ah tu comme dans hôpital où l'état zotonga, on a les colo place one. Donc tout comme na biso déjà j'espère tout comme déjà parce qu'il faut beaucoup na bino botal en ndenge za OK sikoyo nde tomoni oui tozokoma en tout cas un grand merci na Montréal je sais mbongo lisonzambe ba mabanga au tomoni oyo ba kayas et puis na ba mwelo wana ba yibaka yango te bon mabanga boso mona oyo eza nango par-ci par-là do ba yibaka na bango te so na boso créer mo eloko na moko boisa ke ko sala cette fondation béton wana oyeba ko za mabanga oyo ko yeba ko salela ngo pona po ete fondation na yo etomba ma béton na yo etomba ma. OK, merci beaucoup ndeko je sais ba na orange ba image ya ngwala to ko place ngo hôpital au l'état azotonga vraiment en tout cas c'est un grand plaisir donc voilà bozo mona bongo et ba gens bazo sala mais ça moi tout mona likolo kuna ba moto zo leka ezanzela po bima peka na première na route numéro 1 to ezapeka na ndenga ba sima boy. Bon nzela o bozo mona za likolo na ça nka nzela mo o ezaka ozo nka na petit prince kuna place to bandela ki na chokoma a ezaka nzela moko. OK, merci beaucoup. Donc sikoyo etake mona ya mabele bomoni
l'état congolais azwaki bongo décision ya kosala bongo hôpital ya monene awa na Songololo l'état ke mwana ya mabele esengo nini oza nango ntongo moni baotonga parce que ezala bijou ezala na chantier mais ndenge bakosilisa yango kozala pena bijou makasi l'état ke mwana mabele esengo nini oza nango. Bon mpo na ngai esengo naza nango ndi batia biso hôpital ya monene oyo ezaka place bahôpital mosusu bakoka basoin moko boye te oyo ezaka d'urgence bakoka ngo te awa bakoka basoin na place ezaka tokoki kodeplace batransport na bakimpesi wana mpona makambo etali bamaladi na biso donc batransport donc badepense ebeleka yango na mokusi toyaka amela sepele makasi nde batia biso ka hôpital awa donc place moko mokusi ezaka ekoyedaka biso na place tobebisa batransport na biso okendaka na kimpesi kuna na place toyaka awa donc toloba soka awo nini esina oka baki kopa kimpese idaye. Donc awa ka soki esili ka kopa kimpesi esili mbala moko bato nyonso oyo ka nini ka par ka koyaka maladi oyo ezaka ekenda kimpesi ekenda soki kimpesi awa ka ebana kosuka mbala moko. Ok, merci beaucoup, on se retrouve juste après. Merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Okay, voilà, et quand on a bien en tout cas, internet na biso nyonso ya podcast TV, vous s'abonner massivement. En tout cas, ça pena kitoko makasi, vous liker, ko s'abonner, ko partager et surtout ba commentaire na bino numéro ezawana et ça pena bien makasi et ça la pena bien. Donc voilà, et bon comprendre et tout ça vraiment na Congo central. Donc la Congo centrale précisément na Songololo et ti tout va na ça vraiment qui notre dans village. Donc toi pena kati pena na kati parce que route numéro 1 to tika musika donc to tamboli vraiment dans to pena na kati ya mo besko awa to vandi et to sola pena na ndeko na biso Samuel ozo expliquer biso kaka comme guide kaka ndenge zalaka voilà ndi abena bino Songololo lufu eza na kati ya Songololo lufu eza frontière oyo kaboli bongo Congo na Angola nde to monaka na Mwanda Mwanda et puis na Mwanda Kabinda donc Mwanda Kabinda et puis na Kin toza frontière biso toza na ndeti na Gombe toza Brazzaville et donc Congo Brazzaville et puis na Congo Kinshasa donc la ville est bongo plus proche ya monde Congo Kinshasa et Congo Brazzaville plus proche na monde. Les deux villes plus proches dans le monde, c'est Congo Kinshasa et puis Congo Brazzaville. Donc, si on est à Brazzaville, vers la capitale de Brazzaville, donc la ville à Poto, au côté de Kin, on est à Kinshasa, précisément à Gombe, centre-ville. Donc, on est à Gombe, au Katisi et Balé à Congo, au Kin à Brazzaville, maman repère ville là-bas, Poto. Tu connais Wenze, Mongali, Mokali, donc et puis voilà, kaka, Ndengezalaka. Samuel, ah aussi que tout ça ce qu'on a place nini. Bon, à la place où tout ça donc ils ont dirait pembe ni ka ya hôpital oyo ezaka ya hôpital à l'état. Mais ce que j'espère koto ne so banda ko dije suki koto. Mais liboso pena kuna donc mboke suki nango. À partir ban place to utaki ti koto nde mboke suki nango. Donc baboka banda ko esa pena ibele banda ko se bele koto to utai kuna banda ko esa pena mo ebele mais koto pena esili en plus pe koto sa so molili donc c'est molili koto donc koto tout molili na molili pena donc ma bebe donc ah comment vivre kana ba vie mo boisa ke ba torche ba pano po mo so mo pe bibi na pete na journée pe bola la molili mais so ke biminde ba bo sa mo éclairage bola lela sans wana pena donc c'est tout. Donc to balelo pena Samuel ce qui papa a eu décision que non Samuel il y a vraiment kende pena Kinshasa ki kutanga kuna usepela makasi okende capitale. Bon wana pena soki ye pena mais ba parents na ba ndimi ya mama na ndimi papa na ndimi nga mo peso na ndimi na ozala na isengo makasi pena ya okende ko sa kotanga lesi kuna na capitale donc osepela makasi pena po na longole na busota bo po oyo zaneti biso donc biso ba général biso makasi de tout ça ba général biso makasi na mboka na biso mais soki horoscope ngo ye kena ke itanga na kin na tuni ba parents na ba tu ba ndimi donc osepela makasi na robo ya pete fona kin na ke constater betili na kuna. Donc to lo ba kin kuto ke musika so ba bika okeka ki pese to ba kazangulu ba kisanto zape na isengo.
na ozala na esengo makasi parce que kuna namona na okoyisa eloko boye namona mbala mpo koureza mais awa ndenge eza boye okoyisa mbongo boye motelema molili okomona yango te ti tongo nde tongo mpe ezala tongo mpe soki oyeba yanki baleka tongo na batikali kozwa yango mpe oyala tongo boye omoni yango te mais soki kuna neti bakimpesi bakasa ngulu mpo nayeba kouro ezalaka kuna donc kuna soki nakena soki nakitangela kuna kosepela makasi pena. Ok, merci beaucoup. Samuel Okoyoba kombo ya président de la République na biso. Président de la République, comme on a dit, président de la République, monsieur Antoine Tshisekedi, monsieur Antoine Tshisekedi Mulumba. Donc, ce que ça on peut là, c'est vraiment kasi. Donc, ils fier na biso, pe biso ba peuple na ye. To c'est vraiment kasi, ce que ça là on tala biso, jamais on tira biso bo, toujours la banzala, to ya koto ba mai, molili, donc na mboka na biso donc na mboka na biso donc nani za penate. Na mboka sécurité ça penate. Donc il y a ça là tout pour na biso na mboka biso comme bien. Est-ce que vous avez déjà occasion comme on a un jour au président de la République, mais c'est Félix Antoine Tshisekedi le motion excellence. Te occasion on a soit déjà remonter à partir ba TV mais boye pena non na mona été. Ba beta pe tout ba kena ba mwanda ba matadi et puis voilà dans nos joli bako mona ta na route numéro 1 boete. Te non na mona été. Na mona ka ba cortège les ka wana mais pena boye pena présence na ngana pena na mona été. Sauf quand on a soit déjà dans la monaka déjà président et na mona déjà gouverneur Giba Nduka na mona déjà pe na mona déjà boye pena tabana to lo ba gouverneur akota ne bo tambola na ye te ko tambola boye te to mona era le ka boye aleka bokota na songolo la kati kana tala sukuna na kana tala na wana to sa wana to mona ende akita pe na mutuka pena akita pena wana telemi pena wana bazo filmer ngapi na sawa na mona ye. OK, merci beaucoup. Tout mes kempe ko tonga mo ke parce que ya biso podcast TV to ba toujours vérité car ndenge zalaka et to mona bongo ba milicien ya Benin mais ya pardon ya Bundudia Congo combat bongo lelo Bundudia totila ya député na biso ne mona ntemi car ndenge zalaka ba milicien wana tango ba ndo beta ba ndika affrontement ezaki na ba policier apena songolo le komaka. Oh pene komaka pena donc to la bien te o sete ko la ndako boye ba grenade zo beta ba minduki donc bien karaté donc ti bitumani banda do ba soda contre ba to wana ba di bundu da kongwana ba bunda ka makasi pena mais na koto tali ka militaire ba soda pena muto so ni pena shoka sane pena te mais côté tali ya ba pena donc soda pena l'état pena sala pena musala le pena donc ayok sa biso pena sonta sala pena musala le pena oya ye pena bango pena ba koka pena lo côté ba tikala ka pena place na mabele pena donc tina bakati bona kati ana songolo na kati ana ba fait fort ba militaire ba kota rapé o ba kota pena tina ba ndako kuto sati bozana ndako boye mais opuska le boso pena yo ka pena donc masasi zo beta donc pas moyen ba grenade zo beta bolala bien te bino tuna ndako bozo ganga una musale zo sala makola ba misona maché donc chance ka ba yanki ka so ya prince ka ba batela biso wantu bazana misona maché twana au moins batango ba kimisi bango bon pe bazongi lisusu bon ba bikisa biso na ba soda. OK, merci beaucoup. Ndeko bike mboke suki nango awa déjà ko tangela biso kaka des écoles open na ezaki no epesa pina formation ya malamu awa na songololo. So na ba école leti ba école pour tout ça na privé na ba école tout ça na ba école privé na ba école ya l'état. Tangana ata ya l'état to privé. Bon, ce privé école eza privé école moi eza na sema na relance comme na shekina. Privé na l'état et privé na tongo na midi. So l'état o eza ke tout ça na ACK midi ACK bafuta ka mbongo eza l'état. On a gratuité président de la République déjà ça déjà offre le peuple na ye na tongo za l'état mais na midi ba futa kambo kimbangiste wana ndingi za bongo eza donc kimbangiste eza donc eza l'état mais na bana secondaire ba futa mbongo. OK, merci beaucoup en tout cas très cher internet et Yabiso podcast TV en tout cas un grand merci à vous vous abonnez massivement à la chaîne YouTube et c'est la chaîne de référence et bon liker en tout cas ils appellent qui toko makasi les toujours mon bongo mauvais belle mal les gaulois c'était Amérique et puis la chaîne Yabiso pena oyo ça la pena bien makasi car ndenge zalaka ça peut abonner na biso en tout cas un grand merci na ba internet nyonso un grand merci na ba abonner na biso tout et ba commentaire na bino ba j'aime na bino en tout cas comme ça la pena bien makasi donc il est trio donc il est trio d'affaires et donc il est trio faire kaka ndenge ezalaka en tout cas un grand merci à vous nzamba pa minu kaka ndenge ezalaka mot de la fin na yo ko kozala nini
parce que y a biso podcast TV et un grand merci na yo ndenge otambusi biso ba kati pena en tout cas ça pena bien makasi message ni okopesa bongo na président de la République et puis na gouvernement congolais et pardon na gouverneur ya Congo central asa la nini vraiment pour que ba habitant to pe habitant ya Songololo boza vraiment kitoko. Bon nga message na ngai eza boye ke bon ndenge bozo donc ndenge na soki bina pratique kuna na tito komi côté donc na sana volonté ya mboka na biso na sana posa mboka na biso bonga la posa na sana volonté na côté jamais na ko tika bino na tito koma côté donc c'est la vie donc na sana volonté na bino ke mboka na biso ba sa courant mai donc vie na biso comme bien ya on a l'accès volonté plein na bino ti côté na l'accès bino banana bandili kuna tina kati côté donc posa ngeza ke courant na mai pene côté na mboko donc to koma bien pena. Donc, na musu ne ngolo bati donc nga poste na kesa wana ka ona lobiana. OK. Merci beaucoup à tous appena Congo central et moi ninga pesa la grande si ba le soto kena bandu nous le monde na bongo munu kutuba et moi ki Congo ba nini Samuel ko beta pour moi ki Congo message moi ki Congo ata moi 5 minutes ça bien makasi. Bon, nga skoni na sabu ki Congo pena na sa mundi bu 100% mbanzango mais ki Congo pe donc wala me ka mutaye bien mais nga pena ki Congo pena donc na yeba pena ki Congo pena bien te. Est-ce que ndiko ça na yala ba ki Congo? Il pas le baraté. Il pas un faible, il bien pena ki Congo bien te. OK. Merci beaucoup Karanenge Salaka et voilà et tout est na biso et en tout cas un grand merci à papa na biso Samuel et soit qui bon occasion vraiment ko tambusa biso na mokolo lelo donc voilà bongo esika oyo tout ce monde ba mandala wana wala za église bon na mandala na tout monde wana c'est église ça place une église à Molimo oyo za place wana église à Molimo n'est na ndenge nini église on sana ba préférence sambela kimbangu donc ba ancêtre le quoi ba bima le quoi ba bundu dia Congo et le quoi là ba église ba taonda donc voilà comme on est l'église église on a ce ko kombo na onde na ebite mais ezaka église à Molimo kaka mais na ebi pena kombo na ote. OK. Merci beaucoup donc tozo kita sikoyo vers kobima na biso awa na Songololo vers des conteneurs kaka ndenge zala mais à la prochaine to kota lisu na kati to kota su na kati vraiment parce que kolonga awa ti koto ba shit nango zali donc propre na matadi alors biso to yaki vraiment lufu et puis awa Songololo mais à la prochaine to kota su na ba fin fond na ba kati to tambola oyo ndebo zo mo pende ko je suis zonga biso pena makolo donc voilà vous mo la donc poussière au sakana kusuté donc zo l'accès pena ki non to c'est la bino musala parce que bah bonne na biso bozala toujours satisfait en tout cas yako sala pena bien makasi donc merci beaucoup on se retrouve juste après merci. Donc voilà, tu as coché vers faire découverte na biso na Congo central précisément na territoire ya Songololo en tout cas un grand merci na ba internet na biso un grand merci na ba abonné na biso et en tout cas merci na bino kara ndenge zalaka et voilà derrière moi ezabongo institut Mavungu papa na biso Pondani asala bongo kone awa ezabongo privé asunga rapé bana ya Songololo kaka ndenge zala pour que batanga kitoko baza éducation ya bien mais problème ezala que non mai na courant ezala raté en tout cas internet il y a chaîne YouTube chaîne de référence il y a biso podcast TV en tout cas vous s'abonner massivement à Stiko besoin ba information vrai ba réalité ezala ka awa donc biso pena to kitaka donc kena pena ba kati kaka ndenge za pona ko sepesa bin donc voilà ndeko je suis mbungu to bima biso sikoyo to déjà na kati kuna mo ndeko Samuel tu ko expliquer biso ndenge to sona ya tuka esala pena bien makasi to beta pena c'était mingi na ba konza l'état en tout cas ko pena solution ko pena solution pour que population ya Songololo bazala pena bien kutala lufu eza frontière ya Congo na Angola ko zala mulili ndenge wana ti avant bazala na lumière il faut bata groupe électrogène ko somba ba carburant et bazo dépenser à Rosagalate. Ah, vous venez bozo mona boye 17h36 heure de Kinshasa. Soto komika à 18h. Bah! Mulili batu bakoti. Insécurité totale. Bangaga skebi courant produire eloko moko boye surtout côté social. Mutakoza na moi espace nemora terrasse et bana neba masa neba uti chiki boye
ake na palais soza devoir na ye asali devoir et après atali ba novelas na ye et ba Canal Plus ba busas na bango kaka ndenge zalaka zala pena ndenge wana mais ne bazonga palais bongo distraction ezate on tozomona pe bana miki ebele awa na Congo central précisément na Songololo ba boti parce distraction ezate mulili na basaba nzete bafandi en tout cas ça la peine pas ces autres sunga vraiment te kaka ndenge zala mais à la prochaine bamasa bauti ko jaku bauti ko loba trop mais à la prochaine tant to zonga lisusu parce que biso to kendaka to yaka oza chaîne ba jeté donc kendaka pena to yaka mais je n'ai de basa dit c'est donc voilà en tout cas ndalo ben na bino na début bon liker bon s'abonner bon partager bon aimer ba commentaire na bino surtout et que ça vraiment bien makasi et que ça la pena bien makasi kaka ndenge zalaka ba internet na biso donc merci beaucoup on se retrouve juste après merci. Voilà, donc nous venons à la fin de cette notre découverte ici à Songololo. En tout cas, un grand merci Bato Bato Rolanda Biso. Ce moment que notre Zaki Likolo, en tout cas, remarque à Bino Zapena bien ma casque à Nengezalaka. Là, j'allais vite saluer donc les trios, donc les trios d'affaires. Boss Roni Maluna, ma boss live ainsi que Yannick Malunam et Checking. Donc Checking Malunam, en tout cas, un grand merci à vous. Et pourquoi pas saluer Maman Laura Chumama Yabana Moutala, la livre sterling $, la poche car Nengezalaka. Et j'allais vite aussi à saluer donc mon vieux Ben Bala le Gaulois 001 depuis États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas remercier mon papa Simon Foka, Stati à Paris et depuis France, et à maman Cécile. En tout cas, un grand merci à vous. Maître Tarzan, Trésor Lieutenant, l'homme à 500 000 valets habilement la France. Il y a maman Laetitia Kandolo, famille Kandolo, Malapé, Suna Motika, Nengezalaka. Et pourquoi pas saluer donc mes bébés, donc la Joie Ndombele, Tricia Ndombele, ainsi que Yana Bango, donc Longo Julien, donc Bana. Donc il y a un petit, donc il y a un grand merci. Je remercie mon équipe technique. Si ma caméra n'a pas je suis Mungo Lissonzambe. Pourquoi pas remercier donc notre monteur, ingénieur Dobasadis ainsi que nos confrères Nanganyo, nos concert Nangai. Il y a chaîne YouTube, il y a Biso Podcast TV. En tout cas, un grand merci à vous. Je remercie aussi donc Ndeko Samuel, guide Nabiso à Tamusi Biso Pena na Songololo ka Nengezalaka. Un grand merci aussi Naye. En tout cas, Nzamba Pamuleka Nengezalaka. Merci beaucoup donc toujours Kita Sukoyo. Parce que biso to sala net des voix au ndenge bino botinda biso ndenge biso to sala parce que to za ba soda na bino. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine, bye. Malikolo na nyoso pomo sika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekila kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko elekila kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te